Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ici votre chaîne Business pour tous TV, Business pour tous TV, chaîne Nabino où à chaque fois tu peux savoir une opportunité, tu peux savoir opportunité dans entrepreneur pour découvrir Maramuni les Kanamboka Congo, va découvrir opportunité aux les Kanamboka Congo et tu peux se rappeler bino ba investisseur Zela ya comprendre puis comment on a opportunité za mboka pour investir na mboka na bino RDC. Lelo tuyamba mokeli topé moto qui likanisi ya osala Asbel Business pour tous na mboka République démocratique du Congo. Business pour tous c'est ça et qui l'a mis na ndeko mona mboka moko azaki libanda o babenga na école lopoto diaspora et azongi lelo na mboka Congo pona ko mema mayele topé makanisi o yazoki libanda aye ko tiango na service ya bandeko na biso ya Congo. Yango lelo to yamie pona alimbola biso na busiki topé na bonene nyonso toyeba business pour tous ces nini pona nini akotika ko malili ya poto biloko ya poto lokumu nyonso na poto pona kozonga mboka aye kosala nini lelo tokoyeba eloko na yende ko Farel ozali DG patron directeur ya business pour tous ndazali invité na biso moi mukene na ibisibino ako meka kolimbola biso pona nini azongi mboka business pour tous eza nini e ko sala nini e ko bakisa nini na mboka to pe e ko longola nini na ko monopoliser malobate na pesi na mbote et puis le comment na nga ya biso na ndako na ye te yamba mikitoko tozolia tozomela mbote ndeko Farel mbote ndeko H vraiment merci beaucoup pour l'opportunité pesina ya pour cela bandeko boni ndeko Farel azan nani azana nationalité nini auti wapi azongi mboka pona nini ndeko Farel azan mwana mboka na botami na Congo le président de Lubumbashi natangi pe na UPC na collège Bopoto ce qui fait que nous avons un mboka mais il fut un temps tous allez qui libanda et comme toujours sommes tabimi libanda qui na ko zo ba mayele nyo surtout sur azongi na mboka zonga maboko pamba te ozaki ba mayele libanda mboka ozongi lelo komi ya likanisi oyo memeli biso business pour tous c'est ça quoi sona bina limbolo na bina c'est quoi mutu nyonso akolu ka mosolo mutu nyonso atia mayele na ye makasi na ye pona koluka mosolo soki na bina limbolo po linga pesa mo pas c'est vous comprendre bandeko business pour tous lelo oye na RDC oye likanisa mona nozaki mondeni bandiko banandi tozoko bana mission na biso ya lelo nde na robaki business pour tous eza iloko malamu o nde comme na mboka kasi ndanga na ye bandiko Farel faut expliquer biso olobi za kili bana mboka iloko nini e motiver yo olongo ali bana mboka osoma na mboka papa ka ndenge olobi yango ce n'est pas facile pour to moni bandeko moni na bilini bozomona bato baza kokanga ba photo baza ba Facebook kasi bandeko baza libanda baza na problème moko ezaki ba misala baza na ngo bakanga mitana na misala wana bazo sala ba mbongo me bazo ebate mbongo wana na kochango wapi po ebote na ngai souvent to epike mbongo wana tozwaka totinda ka bato na ba code bato bazo so ba code difficile mais baza rare ba oyo bazo sala business na ba famille na bango nde loko epesaki ngai motivation na bandaki na ba vidéo mo motivation comme ça mutu mbongo il faut que chango na misala mbongo il faut créer entreprise et petit à petit na mi lobi que non na mboka na biso ndenge ezali ba opportunité ezali il faut mieux to kanisa ndenge to ko sa lisanga ya monene auto associé bato ebele donc les avec qui préoccupation na ngai ya koya na mboka bon yo makanisi nini penza oye na ngona kata business pour tous na ngo expliquer biso pona yo business pour tous c'est nini parce que tout le monde peut na mboka bandeko bele ba ali bana mboka o ba wala ndao lelo likanisi nini oyo memi na mboka likanisi to memi na mboka eza pona ko permettre à ce que ba o baza biso to bini ba entrepreneur na ba o baza ba investisseur nyonso ya mboka to kana ko sangana to sangana na structure moko boye o ekoki permettre biso to partager ba information ba formation
opportunité donc to bingi opportunité ça lokola yo ici ko zali na mboka okoki komona moi eloko moko ozo sala ezobenda mbongo ceux qui to sala ngona unité to sala ngona partage na esprit à partage pour permettre ce que moko na biso azala makasi na domaine na ye na secteur na ye donc na mona que likanisi wana et il y a fait possibilité de le faire parce que kozonga na moko effectivement ils a risque mais au fani na mboka mopaya moni bato mboka kuna ndenge bazotonga mboka na bango ndenge baza organiser omi lobi pe menga pe na koki ozonga na mboka te et que ko sosolisa bandeko ya mboka ndenge ni tokoki kosanga na biso pe to sala eloko mo ya malamu je pense que c'est possible na ko se souvenir na ba discours ya président alobaki likambo ya ba entrepreneur privé alobaki likambo ya ba opérateur économique privé il faut que s'approprier l'économie en mboka na bango. Je pense que les biloko motivé ngai eza biloko yebsinga même si na ko retrouver ba risque ba difficulté mais ce na koki osala ngo na boninga mboka na ko sala ngo pona ko salisa bato en tout cas j'ai payé le prix. OK, ndeko Farel bo pona bandeko oyo bakoyi biso ke basala déjà lokola yo mais bandeko na mboka ndeki serré ezate ebele batina na mboka bato na bandako abalia bango ebele baya kosala makambo simba te yo oko répondre nini par rapport à oui, nandenge ya mutuna ya papa, c'est la raison pour laquelle je dis parce que business pour tous ces des structures oyo et ni même sérieux wana. Tel que yo mutoza musika, yo mutoza andero ya mboka et que tu n'arrives pas à penser la business na famille na yo, biso to ko créer une structure wana ou tozo même ba information, tozo même ba formation, toza ko accompagner yo na ba projet na yo et toza ko utiliser. En tout cas, je me suis entouré à Bato Mayele, Bato pour réfléchir pour que tout le monde résoudre les problèmes. Et ça que non, la capitale nayo oza libanda, comment kokiko mettre en gros vraiment et banda sala à Wanamboka. Ah donc tout le baké, yo za lwa bon. Donc oye ko protéger ba intérêt ba ndeko baza libanda et puis ko sunga ba ndeko o baza na mayela ko sala makambo mais baza na ba moyen te. Donc aussi ba idée au PC information ba ndeko libanda pas investir donc yo za lwa business pour tous za lwa canal au batinyo so ba ko le canal pour le cameraman qui est bien. Ah ndeko ashionde au comprendre le ko ndenge zali. Donc biso toza effectivement wana pona kozala lokola pont. Toza ba pont pour te l'indiquer te que no bino boza di banda botika la kaka boye kana misala boza nango boko kapé o ma ba entrepreneur na mboka na bino c'est possible papa Farel pona ndeko moko azolanda biso azota l'émission oyo atali émission silisi abi bonga na za mbona mais ya zana likanisité mena azana mbongo oyo bomba na banque azana mbongo ni mo refanda azana likanisité asala nini pour mbongo na investir na Congo a investir ndenge nini yo mutabongo ko pesa réponse ta caméra pena yebisa yo ko pesa réponse ce qui ozana mbongo na yo tozana kati na biso na bureau moko boye ezana bato ya mayeli oyo bakoki ko lakisa yo ba secteur rentable. Ça veut dire bah domaine moko boye okoki ko récupérer ou investir moko na mbongo no izongelo na ba intérêt toza na bato maïli ce qui peut oyebi secteur précis sika yo okoki ko tia mbongo biso tokoki ko lakisa yo bato ya confiance tokoki lakisa yo bato expérimenté ou bakoki ko salisa yo que non beaucoup lokola vous savez contrat ensemble vous travailler ensemble donc tout ça ko créer lisanga tout ça ko créer pont wana pour que bino oyo confiance wana ezonga. Ndeko Farel ezana bandeko o ba otala biso sikoyo mwana ndeko moko aza azotala biso sikoyo mituni ozoloba ozo expliquer makambo mais yo moko banda osoye na mboka ososali nini ososali kwa musala o ko prouver na bandeko ke mboka ezana place ko investir mboka ezana makambo ko sala mboka ezana mambo ebele po apparemment ndeto banaki oloba trop mais est-ce que oza déjà na makambo o sur terrain ososala mutuna na yo na loba déjà ndiki to bandi boye to kuti ba opportunité ebele bande ko ebele si jaba si ba bandi ko aborder biso to meblo ba image ya bato déjà to bandi ko travailler ensemble na ba domaine na ba secteur ba misusu déjà eza makambo mapangu ba misusu eza makambo ya agriculture ba misusu eza ba domaine ata niki ata ba petite et moyenne entreprise. Et donc tout ça qu'on rassemble à Maïe et déjà des choses commencent à fonctionner dans ce sens. Mais papa Farel, tout le monde yo on dit aux ça il comme on a contraire nango yo mo lobiki aux avons pour na kabola likanisi na bandeko au bozo travailler na bango.
mais biso na kutambola na yo tout monde qui déjà besoin investir dans domaine forage besoin la ba chantier mais tant besoin bombela ngo bandeko likanisi za nini ezaki ba luka na privé to faut expliquer bandeko musa bosa déjà tété papa exactement tout ça on a privé moni tant to banda ba organisation de mona to lingi ba via na mutu parce que to qui jamais to ya ka boyer par nous-mêmes, non, on a besoin de travailler ensemble. On a besoin d'une structure, une communauté. Mais, image, démonstration, il y a vraiment des choses que nous sommes déjà en train de faire ici. Tous élites que non financement ou dans le gouvernement ou boyer déjà na ba force vive na ba to akati tout ce que nous ça biloko amine. Quand on est na holoba et déjà tous les gens à peine na utubima babani déjà tous travailler na bango sur un projet à élevage tous appellent na bande komoko boye de mo ba ipsi surtout c'est la recherche sur la terre où ils sont arabes tout ça pour travailler na bango donc c'est pour vous dire que il y a déjà un mouvement qui s'est fait c'est déjà le début mais que dire ndenge to évoluer que dire na ici ka to kokoma to kene ndeko fara ngana zo mitsa na place bandeko ndeko musa kotala yobi mais ndenge zo ba travailler c'est bien bon ngai ko naza libanda mboka naza na famille par exemple na kinte mbongo na ba investir na business pour tous ngo na kozongo wapi na komona bango ndenge nini na koyeba ba renseignement likolo la fiabilité na bango ndenge nini mutabongo sa ndenge nini. Alors, pour la bande déco, il y a pas d'information. Donc, on peut le numéro est 085 82 36 901. Ah, on peut dire numéro. Ah, papa, tout ça pour s'adapter. Ok. Là, on a répété, 085 82 36 901. Bozo Moutou, à couper, c'est une précision. Nyonso à orienter Bino sur toutes les adresses et comment vous pouvez rejoindre. Ndeko Farel liboso ya koya koyamba yo na nzo leka na ba different chaîne awa bandeko batuna ki pe mwa mituna oyo landaki yo oyo bazolanda misala bozo sala batuna ki mwa mituna na bango na ko senga total mituna wana et puis après tozonga yo omeka ko répondre tozui mituna ya ndeko na biso ya liboso oyo a tuna ki tolanda bongo tozonga po o répondre. Bon bonjour, bien ce bouton na tuna biso bakabini na sa couple na cabine boy. Est-ce que business pour tous a occupé donc confiance à moi le boy pour la phone ngai ana info pour les gens na la information à la télévision ba le pour na bon na bien mais na tout na peut-être super beaucoup de biso ba gêner tous aboy ta phone na na fonte est-ce que business pour tous ko denga pena pisa na tambongo na sa phone ngai pour ça la ngai quand même ndeko Farel nanga ina yo elongo totali mutuna ya ndeko wana waza kutuna est-ce que financement ya jeune de business pour tous ils ont la capacité à financer pe ba jeune est-ce que les ara ke bino bo pesa ka likanisi to so ki pe muto abiye na likanisi na malamu bino ko boko tia mosolo to pe boko financer pour likanisi na kene liboso. Bon nangina za la clair tozali agence ya microfinance parce que objectif na biso premièrement que non ce que za na projet na yo ou réussir en tant qu'entrepreneur plutôt bateau ba ko soutenir yo ba salisa yo bango bazalo kwa ba investisseur na projet na yo kasi tozape na département moko boye toza ko créer les en un chantier et aux alliés la microfinance et que to ko recevoir ba projet toza déjà na ba projet mo ya rokita na ba église où on va aussi soutenir ba projet et possible service. Ah donc si je comprends bien il Nicole Baké yo ndeko jeune oza na Kinshasa ce qu'on a la projet na yo okoya na business pour tous à évaluer yango ye à présenter yango na miso bandeko nyonso bazolanda et que ndeko oyo mona kelingi bo travailler na yo na ye sur projet wana vous travaillez yango mais c'est pose aussi problème à bouyer binamboka ezaka ke mutu mo na projet na ye bozu mutu to bino mo former to pe na éviter ko legandeni yango na lobby moni na boyi que eza lokola bat bazo mo lokola agence moka microfinance moni biso toza ko insister sur formation
yango moni na tant na lobaki na bayi likambo ya balobi na bolopoto proximité donc biso tolingi to s'approcher à tout ça pour accompagner et okoki ko accompagner mututé sans que vous former il faut le former ba formation cause à la formation moko ya changement de mentalité et cause à la formation que tu as une mentalité un entrepreneur et cause à la formation na quatre secteur na donc ce qui ndeko aponi secteur na ye bino ko former pe na secteur wana vous ube ndeko moko oyo azana bozina ya linya accompagner bino bo accompagner ba on balé pour o timbo ma perdre te na opération ça là a qui négocie tout à fait papa donc ezali kanisi malamu na kanisi to tia maboko biso so ba na mboka po likaniso ekende moi liboso parce que eza vraiment malamu misala ezate na mboka tozo elaka l'état mais ba likanisa bongo pe to koko bakisa misala to nzimbola lelo bandeko bo investir na ba transport bo investir na ba hôpitaux bo investir na ba mahoma minene to relation na komba l'état te pour congolais yemoko akozwa responsabilité ya mboka na ye chinois ko beta sous ministre te pour chinois ndé azana économie nso so ki biso ndo détenir économie chinois ko beta sous ministre na mboka ote biso to ko boya parce que ba na mboka ba koma na bozina bango moko sikoyo ndeko fala eloko na nyonso ozoloba eza kitoko na koloba ngo na mona ngo film o mundela benga wa Ethiopie est-ce que ezabna ya solo penda que soki batu ba yeba ko mona makambo na bosala en tout cas nazo ko beta bino CT to pesi bino na ba coordonnées donc aussi to bandi parce que je vous dis eza ba conférence moko to sala to ko expliquer bino ba nécessité ba bilo kwana il est temps que yo mwana mboka au s'élever na yo za libanda pour s'élever au tikambo na ndengwana te il est temps qu'on travaille ensemble business pour tous eza wana pona oyo ezalo kwa mutuna ya suka ya bandeko ya misato ya ndeko fare to landa lisusu bongo tozonga ngama Jili na sambelaka na la borne natalaki bino na TV motuna nanga eza boye namoni bo créer entreprise na église moko ndenge natalaki na ye bambongo wana eutaki epa na bino to bosala ndenge nini biso pe na la borne toza na posa ya kobenga bino tolandi ya ndeko alobi mama alobi atalaki na télévision bino bolikaki na lingomba moko to pe église bokomaki kuna oyo bosungaki bango na kotonga entreprise mais alinga comprendre financement entreprise wana bino mutu bopesaki yango to bosalaki ndenge nini soko ko expliquer biso na mokuse lolenge ni bosalaki po église wana e sa entreprise nango po ba église mususu bango na église na bango pe basepelaki ba approcher bino mais idée na bino ezande ni bino nde bokopesa bango mosolo to bosala ndenge nini po basala entreprise na bango ba église toza vraiment la posa ya ko travailler na ba église parce que tu comment que l'église n'est vraiment la capacité à éduquer la population à l'état pour passer par l'église pour l'efficacité. Alors effectivement tu connais l'église mais n'expliquer bino ne bandeli que non tous bimisal microfinance parce que c'est pas ça notre objectif. On a tout dit que la banque na ba organisation eza propre na église pour ça nini biso l'église alobi na église ayoki ki pour fungola ki entreprise moko ya transport na église moko pour ça ki ndenge nini biso to ken église toza ko former bato pe toza ko expliquer ba opportunité ya bisika ba koki ko investir toza ko ça ba pasteur en créant ba cadre moko ya ba formation c'est la kati ya ba formation wana nde toza ko détecter ba yela biso ba projet moko boye rentable parce que ceux qui sont formés ou bien ceux qui continuent à faire processus de formation, tout ça vous découvrez des talents, des projets, des biso, tokoki, en tout cas de notre organisation, coach le boko pour que mutuna na ye ou répondre na batuna ki bozo bopesa ki bango mbongo to parce que bango wana posa baya bopesa ki bango mbongo to bosala nini est-ce que bango moko nde basangisa ki mbongo na bango posa entreprise na bango to bino nde bo finance ki to ezaki ndeni mutuna na ye eza clair. Oui, na mutuna wana exactement tant que tu n'es na cadre de l'église wana tu travailles qui na cadre ya ko accompagner bango ezalaki nécessairement mbongo na bisoté quoi qu'il n'a inspiré que na cadre ya structure na bisoto on peut aussi les faire mais tu inspira qui ba pasteur que na ba mbongo ya mabonza ana vous pouvez aussi aider les gens à s'autonomiser, excusez-moi. Ça veut dire que ça peut créer une entreprise. Parce que l'église aussi doit contribuer pour réduire la pauvreté.
Donc ils ont un cadre, on a des bisoto bêta qui vraiment c'était pour nous accompagner. Alors tout ça qui on dit dans l'église, je ne peux pas citer la Congo puisque je n'ai pas l'autorisation à citer la Congo, mais on est déjà en train de travailler dans l'église. Quand viendra le moment et quand nous aurons l'autorisation, tu vas l'accepter dans l'image. Ah, donc ce que nous comprenons bien de vous faire, c'est que business pour tous, vous qui vers le pasteur, vous expliquez mon boni. Bakoki pe nambongo car ne basanisa mo maboza tout ça nambongo ko créer pe ba entreprise na kati ya église o ko sunga ba jeune ba na misala ti ba zo misala exactement autonome et puis église pe évolue bien oui. Donc mission na bino ça qui ya wana tout ça ko insister sur autonomisation ya batou pour na ko permettre ainsi que ba base pe na ba misala et misala e utaka kaka na entrepreneuriat na investissement. J'espère ndeko yo Olandi réponse à papa Farel bino lo église boya bo bénéficier la formation et business pour tous et puis après business pour tous on a un contact on a une relation à pour ça qui a créé les bino entreprise selon ba idée na bino na nenge pour ça en église et beaucoup créer entreprise mais ils a na base ya bon na bino moko chaque dimanche nous topé sur mabonza ils a bien topé sur nzambe mais nzambe pe alobi biso mo beto mi pesa na no pour makamususu pe e bonga ndeko Farel tokomi na tozokoma tozokoba ndambu na suka émission na biso balobaka eloko ya malamu eumelaka te to j'espère que tokozona ba émission mususu lelo ndeko Farel tala caméra na yo yebisa ba kino yebisa ba ndeko so bazolanda biso yebisa ba congolais dans son ensemble yebisa ba congolais ba libanda mboka yebisa ba église pour moni bino terrain na bino mi boke na ba église lilobana nini okoyebisa bango lelo par rapport à émission oyo lilobano ya suka message noko pesa bango pour retenir par rapport à business pour tous message na vous pesa c'est que business pour tous yango yo ebandi ko fonctionner pour toi oyo za na kati ya église toza wana pona ko salisa yo na cadre pasteur moko ayebsinga que non na koma ko sala ba affaire ba beninga affairiste business pour tous eza wana siko pona ko aider yo no ba partenaire pour que ba benga affairiste mais batala que réellement on ça pour contribuer pour autonomiser ba membre à l'église na yo pour na jeune boya ebele parce que dans quatre organisation na biso toza wana toza ko pesa na ba aider c'est aussi une communauté où toza ko partager ba information toza ko partager ba opportunité bref il y a de la place pour tout le monde. Merci bandeko balandi bozaki ebele ya kolanda émission na biso bozaki ebele o bozolanda business pour tous TV o ezali chaîne ya business biso to bana kaka kopesa bino basango o itali ndenge nini okoko tombola mosolo na yo ndenge nini okoko sala ete usunga pe ekolo Congo bandeko bozali banda bandeko bozana kati bozana mituna bozana ba émission bona posa ko expliquer maele o bozana ngo pomboka ekola bo contacter biso na adresse oyo to tena se ezaki bongo ya bino ndeko héritier puis na pesi le kumu pe longo ya na batinyo so basongaki biso na technique merci na Mama Dorcas merci na Z merci na yemoko azaki au four et au moulin na yebindi balobango lingala te ndeko Jonathan merci na bino yonso Enoch Bambi butika malamu ndeto kutani poso ya sima.